JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes si nombreux en train de suivre votre chaîne des infos et conseils JDK Mopao TV. Très content de savoir que vous êtes là. Abonnez-vous massivement. Voici JDK Mopao Mokonzi. Mwana mobalo azana mposo ya miliki. Abonnez-vous. Partagez. Vous êtes abonné dans notre chaîne. Nous vous remercions. Mais vous n'êtes pas encore abonné dans notre chaîne. Abonnez-vous. Partagez, likez, commentez et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. JDK Mopao TV, votre chaîne. Mbote na balandino soya JDK Mopao Mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance et fidélité. Oyo bopesa kasoda na bino ya mikili. Eloba yeme Jean-Louis Lubandi la botikal na yekaka moko l'unique oyo nazalaka fierté la communauté congolaise na kati ya mikili ya poto. Bande ko boko remarquer que atmosphère eza ya kolinda toza en plein hiver malili na habité. Il faut na sepelisa abonné na ngai, il faut na sepelisa peuple congolais et na lisolo moko ya pasi ya mawa kala ndenge zalaka na kati ya communauté tolinganité na yango na kosenga na bandeko bao ezali mbala liboso bolanda soda ya poto bao ezali mbala liboso bolanda soda ya poto to s'abonner na chaîne na biso ezali chaîne na bino nyonso na kombo ya JDK Mopao TV. Chaîne oyo eza chaîne ya mapinga te, eza chaîne ya polémique te, eza chaîne éducative, chaîne moko ya ba conseil awa respect. Bandeko na osenga na bino vraiment pour partager vidéo oyo ezali pa masolo oyo soda ya poto naza kobeta na beti sete mais na bandi to na problème moko sérieux na kati ya communauté, surtout na bandeko ya basi. Bandeko ya basi, il faut vous avoir conscience, vous comprendre, vous manakati. Il y a inconscience, vous manakati, il y a ignorance. Bandeko ya basi, ils en a poto, ils en partout en Afrique. Oh, les solos, il y a Sudaf. Sudaf, ils allaient pas ya papa Nabiso, puis l'image na Afrique du Sud. Les solos, oh, y'en a eu labino et outikuna, parce que ça fait très mal. Il y a au monde que Tozoloba. Mais on a l'impression que bandeko Nabiso, Molandara soda ya potote. On a l'impression que bandeko, qui parle d'émission Nabisote, tout simplement parce que vous êtes plus branché na Abuzoba. Molandara bamitakala, vous vendez le tongo pour vous publier pambala. Bolanda ba polémique, moko boye, zanga na ngotina ba rando, ba live ya ba 2 heures, ba 3 heures. Botala batu ba bina na ba TikTok tongo pourquoi? Mais ma solo ya soda ya poto o eza très intéressant. Ma solo o ezo fongola batu, o eza ko aider un exemple comme ma solo Mikanda tout ça. Kuna bozate bozo kipete.
c'est-à-dire soki babotoli yoka mokanda to baboyi ko renouveler mokanda wana nde okolamuka oyo comprendre mais na minute to obeta masolo boye ba vidéo na biso ba émission na biso bokipaka te alors na kobeta lelo lisolo ya escroquerie oyo tobengi arnaque c'est-à-dire que bakosi ndeko na biso ya mwasi na nani na ndeko nika congolais ennemi ya congolais eza nani kaka congolais wana na lisolo bandeko na ngai ekozala molai te na sengi na bino vraiment bo partager tozo senga na bandeko surtout bandeko basi o baza ko escroquer bino facilement d'abord njoto peut-être aussi ba escroquer bino bana bino na bandaku et puis baza ko escroquer bino mbongo na bino mais est-ce que bo lamuka to bo lamuka te est-ce que bo comprendre to bo comprendre te bo zoma yele mu colonie ni bandeko ya basi bozoma yele mu colonie ta no soleil poto na malili mais na lobite na kosala émission pona ko panza sango pona ko yede ndeko na biso ya mwasi malgré na ko qui peut-être ko yede ndeko na biso ya mwasi mais na ebite soki ngana na mikili na mboka France soki kuna na mboka Sud Afrique soki ba ko retrouver ndeko wana na yaki na kombo ya asso mais na robeta lisolo tout à l'heure na linga liboso na nona telimsana ba ndeko na ngai na fongola bino misu na fongola bino matoyi bozwa conscience bo comprendre que non bandeko na ngai eza mambu ya mawa na ya soni komona ke ba escroquer bino facilement comme ça pendant que nazo betaka masolo nazo telemela ka makambo yo mais bazaka kokosa bino bandeko basi bo comprendre mokolo nini bo telema mokolo nini bo zwa conscience mokolo nini vraiment bandeko basi bo uti komona awa na France ndenge Nigérian ou to kosa française moko na kombo ya Anne madame Anne bauti ko kosa ye bauti ko escroquer 850,000 euros bandeko na ngai 850,000 euros bauti ko kosa madame Anne ya mundele awa na poto escroquerie arnaque na ba réseaux sociaux kaka mais bazo yebisa bino boyo kaka bomona ki faux Brad Pitt ndenga sali maman na biso ya mundele Anne en France makamboza na procès et na justice mais c'est trop tard le mal est déjà fait le mal est là donc prenez conscience bandeko na ngai blague ezate na escroquerie na internet na ba réseaux sociaux et voire même physique comme ça ndenge bato ko sa maman na biso au Afrique du Sud bozala ya bolamuka tala bandeko na ngai na betele mu lisolo mo boye ya Samuel Eto'o faux Samuel Eto'o alingaka kosa soda ya poto kana ba système ya système mo babenga ngo la bosani kombo nango hologramme système mo babenga ngo hologramme est système virtuel c'est-à-dire eza en relief ba image en relief c'est-à-dire que bonjour mon appenda que ndenga na ndeko mon appenda na ba vidéo Samuel Eto'o mta benganga Samuel Eto'o vraiment donc Samuel Eto'o vraiment akiti na jeep na ependa boye bon mon appenda que ndenge soda poto penda boye donc Samuel Eto'o penda kiti na jeep na ependa boye atelemi penda boye aye aso na nga penda boye Samuel Eto'o na mungongo na ye makambo tout ya Samuel Eto'o elongi tout na mosi na mpanzi mais eza yete eza image babengaka image en relief donc hologramme c'est-à-dire que bazako c'est-à-dire bakoti na système balatisi muto penda mobimba penda ya Samuel Eto'o yango bazako sala ba okosa yo opesa ba mbongo Samuel Eto'o aja riche ala osenga ba mbongo na likamuni bandeko na ngai ndenge bakosi mama na biso Anne ya mundele na faux Brad Pitt aja millionnaire Brad Pitt aja ba mbongo comment ko ya okosa yo facilement ba bimisa yo 850,000 euros. Alors prenez conscience na ye ko beta lisolo ya ndeko na biso ya mwasi oyo ba uti ko arnaquer ye na ndeko ne congolais na Afrique du Sud à juillet na mbongo ya Afrique du Sud donc na Afrique du Sud ba utilisaka monnaie rent mais avant que na ba rent na metana lisolo c'est-à-dire ndeko na biso ya mwasi abande ko lukandako awo lukandako akutani na masani mo boye masani ebisi kabina ye en tout cas
nayebi mutu mo boye alukla batu bandako mais bandeko nanga ba congolais comment boko zala ba brouti bon excusez-moi le terme ba idiot pendant que soda pour toi ça qui be monsieur Belin a expliqué que soko zo luka ndako soko zo a besoin de démarche ya mokanda on a besoin d'adresse on a besoin il y a quelque chose ba tunaka ba agence spécialisée ezali ba association ezali ndeko nango zo luka chambre kokende ko luka congolais te kokende ko luka mutu boye te ba agence spécialisée ezali mais ba ko expliquer bino ngona munoko nini ba ko expliquer combien de fois ba ko loba yango combien de fois yango peuple penda ngana zo ko mituna peuple penda nani luka peuple nani luka peuple vraiment ngana éviter na éviter soudain poto na éviter vraiment na je me pose des questions oh yozali peuple nini peuple mba comprendre te peuple mba donc limite souffrance limite face comment beaucoup comprendre que bakenda kana agence sur la besoin ndako to na mboka mundele Afrique du Sud ya mboka mundele bakenda kana agence spécialisée zali ko sunga yo bokenda ko luka ba congolais ba miyibi ba congolais ba za ko kosa bino congolais mutema mabe yo ça la blague na congolais mais on kokate alors on dit comme ça moi si ba yebisi na masa na bina na ndeko mo boye zena na opesa numéro na yo abenga yo azu numéro apesi na Jowana jongo comme na asso abengi ndeko comme ça moi si abina na yo ko zo luka ndako on ça moi ça le dit oui nazo effectivement nazo luka ndako mais jusqu'à présent na zuité ndeko na yebisi bon tala ko tulikamba pasi ya mawana soni bakutani kutute ba monani pété ba yebani pété mais ndeko aso alobi na ye bon ngana yebi ndeni basala makampu na kozwa ndako tindelanga kaka 28 800 rents et le la déposit donc déposit le la garantie comme ça ngana lukelo ndako so ndako monani on peut sama commission na ngai alors maman na biso a ju 28 800 rents à Tindi à ça lié déposit donc à ça lié garantie à PC garantie à ça il a na question na western so ça ndenge nini mais à Tindi lié mbongo ndoko biso aso a ju mbongo silence radio maman na biso benga boye téléphone les carsoute abenga boye téléphone les carsoute non avant que tu wana donc ndoko biso les rasali makambu tout abengi ndoko biso moi si abinaye bon na trouver ndako mongo boye mais siko avant oyo mona ngo indela ngai commission na ngai commission combien asengi 2000 rents et le rôle à 105 euros donc 28 800 rents et le rôle à 1455 euros donc et ça le rôle là nous on a vu ça il y a moi si abimisi a dépensé 30 000 rents 30 000 rents donc ils ont dit na euros et ça il y a le rôle là 1555 euros 1455 attends calcul là s'est trompé non 1555 euros est égal à 30 000 rents donc nous sommes mobile étant à jouer comme bon on a joué bon la commission silence radio à répondre à souche le téléphone té maman nous ça benga si à jouer sous té maman faut comme qu'on est là boyoka message ya maman na biso oyo aye ko sala pona ko lela pasi na ye bolanda bandeko ça fait très mal ya komona makambo yo ba congolais bazonyo ko bandeko ba congolais ça passe na mawa ba congolais bazonyo ko bandeko ba congolais tolanda message ya maman na biso bonjour papa yaya bandeko nanga ba congolais bonjour bandeko nanga na ekusinga bino ngolukilanga yaya oyo bapesaki nga nimero na yeke aetaka bato koluka bandako
contacté ngai ya lobi ke bayebisi ngai toza bosa ndako nayebisi ya suye kaza bosa ndako abandi koluka bandako tokepela bandako wana totali ayebisi ngai ke ndako eza prepesa depose okota bandeko na ngai natindelaki 22,800 rand ntango natindeli ye bongo ayebisi ngai makambo nyonso eza pre tindelanga mpe commission na nga nasali iwaleti ya 1000 rand ya 2000 rand esali lokola total mbongo na ngai ekomi 11,800 rand bandeko na nga leteke naluka ya yao ndako nakota ya yao yakimi ngai soki nabengi azoyamba fonte place bandeko yango munisaitieko nikola batoto nikoyinde naza place movanda te place boyede ngai ndeko ya pesa mbongo toza ka bacongolais mpona nini tozosala na mabe bandeko na nga mpona nini tozosala na mabe aza yaya na ngai napesaki ye confiance tala makambo asali munisaitieko banduku yangu munisaitieko kama nashikia hii voice munibambie kwa nipatie kwa ta makuta yangu nipatie kufasha kulala na batoto munisaidie mimi nalomba kuluma munisaitieko mkubwa ananikimbia na makuta alikuwa anajiri kuna mavoice yake yote nina message nitamiekea mgrupu mtaona munisaidie kunipate kwa makuta yeye akiminga kaboye yaya kiminga kaka boyi mutu yo yebite opesi ye 30,000 rents, c'est-à-dire 28,800 rents plus 2,000 rents ya commission ndeko ali coin et puis na rejoindre bana ba congolais eza pasi na mawa ya pasi na mawa mbongo lokola 1,500 € okimi ngo mutu mbongo ya mutoki ya mutu pasi ya mutu okende kokufa ka pona 1,500 €. Ndeko na nga soso kozwi émission oyo yokinga soda ya poto ya pasi na mawa okende kokufa liwa moko ya soni ya 1,500 €. Alors tolanda ndeko na biso oyo azolinga sunga asalaki mwa voice oyo mpona ko yebisa na bacongolais oyo natindeza bapreve ya paiement oyo ye mwana mwasi wana ade kofute pa ye mwana mobali wana soki bandeko boyebi bosunga mwana mwasi oyo bandeko mwa mbala oyo nayebi ye mpe nga nayebi ye mpe kala des années plus de 15 ans aesikoka mpe ndeko na nga moko mbongoka ya ndako donc mosala na ye yango wana esikoka neka bato bambongo ya ndako donc ayeba bato ebele bayebi ye nga nayebi ye banda kala aso wana nga nayebi ye banda kala des années nayebi ye aza esiko bandeko na ngai eza pasi na mawa bacongolais bolimbisa ngai me eza pasi na mawa bacongolais ndoka mwasi alobi oyo ayebi ndeko aso aluka ye mpona kosunga ndeko na biso ya mwasi na mbongo bameli ye alobi lisusu ke nga nayebi mwana mobali oyo depuis 15 ans ça fait 15 ans ayebi ye me bandeko na ngai boyebi ye ke aza escroc aza moyibi mais comment bokoyi kotikaka moyibi akontinue koyibaka bato akontinue kokosaka bandeko na bino mais finalement yango bacongolais bokoyi kosungana te okosungana te vraiment bacongolais non mituna question vraiment okoyi komisungama mais nayebi te peuple oyo mais eza nini nga nayebi te sincèrement nayebi te donc nazopesa bino kaka nde conseil puisque ndeko aso place bakomonela ye ngai na bino toyebi te mpo ngazanga na France mais nasalika émission mpona kopanza na bandeko oka oyo oyebaki te ke bazokontinue kaka kosikoke bino e baza kaka kokontinue kokosaka bino e bino boza kaka kokendaka vers bango puisque ezali faute na bino nazobeta se te naza koloba chaque fois que soki oza na besoin ya démarche, on a besoin de motuna, on a besoin aussi de kambu, on a besoin de lukandaku, on a besoin de makambo mikanda, ba tu bazali spécialisé oyo pona makambo wana. Ba kenda ka agence pona makambo ndako bandeko na ngai, na koloba na bunoko nini, ba kenda ka agence makambo ndako.
bakendaka agence soko ozoluka ndako bakendaka na agence bakendaka na maboko ya bato te ozoluka ndako ozoluka chambre okende pas congolais mais congolais okosa yo comment mino bakongolais na kata poto okondi bacommissionnaire comment na poto okondi bacommissionnaire lobo keluka mikanda bokende misala ni okomi no commissionnaire na poto obetaka baporte bato bandako ya bato okenda koluka place nini bandako ezali bachambre ezali mpona kokosaka bandeko no bacongolais makambo oyo vraimen nayebi te eza nini alors nakosuka na nga awa bandeko na ngai napesi moko conseil ke bokendaka na baagence mpona koluka ndako botunaka bato baza spécialisé oyo bayebi makambo ya mikanda immigration mpona kokende barenouvellement mikanda mpona kokende baplace boye kosala bademande koluka makambo ya mikanda oyo nyonso makambo etali adresse bolukaka bato bayebi makambo wana mpona kosunga bino baassociation ezali baagence ezali makambo tout spécialisé ezali oyo mondele atia en place mpona kosunga bato alors botika soki bozokontinue kaka bozoba na bino banda koarnake bino banda koescroke bino banda kokosaka bino parce que boza na bino bazoba boza na bino bainconscient bo excuse nga terme boza bazoba boza bainconscient lokola mwasi oyo tala kutu mwasi oyo baescroke ye 850 000 bamindele bango balobi ke quel bozoba quelle l'inconscience quelle l'ignorance quel bozoba mindele balobi quel bozoba bakende ko escroquer autant d'argent bêtement comme ça aujourd'hui le quoi on a faux Brad Pitt hein mais la job c'est bien que ils a image virtuelle image en relief ils ont le kuka ils ont comme colonie et vous les Congolais bino ba Congolais mité mabe comment vous ko escroquer ba ndeko bino ba Congolais boye na niveau oyo pendant que nakata mboko to vandi ya mondele mboka ya pasi salaire eza pasi mosala eza pasi mama mikande ezobi mpe ngai ezonyoko na biso bino boza konyokola bandeko ba Congolais yango motema mabe oyo uta wapi pe po esambelaka lokola Congolais aza te motema mabe uta wapi nasuki na nga awa nakopesa mbote na ngai na sponsor officiel ya JDK Mopa mokonzi salon de coiffure Misha et beauté oyo ya mama Micheline la patrona Paola Misha motema ya Bosco Boble Njombe na Evreux la Madeleine place Kennedy na pesi mbote na ngai na Anita Molembeke oyo atikaka soda ya poto tina ba conseil na profiter pe na pesa mbote na ngai na Aiko Maneno motema ya mama Hortense na Deka na Danemark oyo atikaka soda ya poto ta pesa nga kombo ya providentiel l'homme providentiel nzambe ya pambola yo na kopesa bambote na nga lisusu na bateau nyonso balingaka soda ya poto bosabone et vraiment ebele et surtout partager émission oyo ekosala bien ekosunga bandeko ebele parce que nakoki kocomprendre lisusu te peuple malgré bazoloba tobeta basete soda ya poto atelemeli soda ya poto azobunda tala malili hiver eza kobeta soda ya poto aza kobelela mais omona kaka lobi baescroquer mama na biso moko boye babendaki ye mwa 3 000 babendaki ye mwa 10 000 mwa 15 000 babendi ye mpe nzoto bakitisi ye mpe ya boye ezala te na yango bandeko en tout cas nzambe apambola bino soda ya poto nayebi ke oyimanyima ngenge etalinga te soda ya poto akei. Très content, très heureux de savoir que vous étiez là en train de nous suivre depuis quelque part. Vous êtes en France, vous êtes à Kinshasa, la capitale, vous êtes à Évreux. Nous n'oublions pas de saluer la salon des coiffures Misha Coiffure. Et nous n'oublions pas ceux-là qui nous suivent depuis Angleterre. Vous nous suivez là-bas, on vous salue, Royaume-Uni. Hi, on vous aime tellement trop. Merci à vous d'être là pour nous et nous sommes là pour vous. JDK Mopa TV, votre chaîne des infos et conseils. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Chiki Mopa. La boeza la te, motika mutema mabe, muyidi ba Congolais mutema mabe. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires
Cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.